biloko batanga wisi pour la nzoto fonctionner toutes les pannes techniques vous êtes voici votre docteur. Merci. Biloko bango non. Fona melisa même abeda sura mela mwa biloko pona mopikini. Tanga mekiango Tango mekiango akanisa neti ndenga na loba na 30 minutes na okosa. Mais 30 minutes on est compliqué le temps maman tina yaka de bobulu ayembi ake libanda te alobi ayemba ika banzembo wana eza oyo ayebi su yo oyebi banzela akendaki te Samuel na mituni nzambe ya deni abi malgré na yebi nzembo matu Samuel esimbi te tina ye kokota na nzembo Moïse Mbie olandi ngati yo nzambi litanga bio oyo pasteur Denis Lesamelaki osonyaki na hémorroïde. OK. Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne d'Ava Céleste la Lola. Et c'est que Bonzambe et Kitara na loyembo na maloa pe na misala Bonzambe na Bonzambe Lola ezofuta simana onto ya koloba kenzamba boto koye lisusu wapi elongo na pasteur Fezamisi à la bouche autorisé de l'Éternel depuis Zurich na filo moko ya motema ya Bivens domo depuis Londres pe na mama Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel et na Boston. Bonzambe na Bonzambe Yesu nde musukisi les mains ne triomphent jamais toujours na cadre pour informer bien bien-aimés le lot maman Katia Zongi de ce soir vous voyez bien très bien elle n'est pas présentée c'est avec elle que nous allons nous entretenir tout au long de notre émission rien que la vérité. Maman Katia, shalom, ça va? Shalom papa Alvi. En tout cas lilobana bandeko ba mondio su sozongeli biso mbote mingi na bandeko nyonso partout ailleurs au bozolanda biso. Oh bah comment on pour la toute première fois comme on a maman Kati Munga nazali naturothérapeute nazali ko soigner quelques maladies au moyen de plantes naturelles nazali na commune ya Ngaliema na quartier Kinsuka Pêcheur avenue Maïndombe numéro 99 kuna na yambaka de 6h à 9h30 et deuxième bureau nanga eza na commune ya Kalamu na quartier Matonge na avenue Ikelemba numéro A9 Awana Yambaka tous les jours à partir de 12h et 14h30. Numéro de contact Nanga Ezali plus 243 82 20 012 à la fin. Na sengibo s'abonner massivement na chaîne YouTube Nanga Nation Puissante Télévision. Merci papa Alvi. Merci beaucoup maman Kati. Tant on le dit qu'on soigne les malades et bien au moyen il y a des plantes naturelles. Oui. OK. Bandeko zana pose au ba monyo kalelo, ba malade na ba malade ni soigner au que sa solution. En tout cas la maison chez Kati tozo soigner maladie lokola ba infection urinaire. Tozo soigner ba prostate, tozo soigner ba azoospermie, ba oligospermie ezali ba terme médical mais na lingala tolobakango bana mibali o mataka na bango ekoki kopesa zemité. En dehors de ça, bana basi o bazana ba problème ya ba règles douloureuses. Bandeko bazana ba problème ya ba trompe bouchée. Bandeko bazana ba problème ya ba règles élastiques. Bandeko bazana ba problème ya ba règles ya un jour. Bandeko bazana ba problème ya ba ovaire, ba hormones et puis matrice et comme malili. En dehors de ça, bandeko basi mibali o bazo souffrir na tension, na diabète, na tension oculaire, oyo tobengaka glaucome, tozana bakisi ekoki kosunga bino et puis tozali en mesure ya ko soigner bandeko oyo bazo souffrir na ba hémorroïdes, ba éjaculation précoce, faiblesse sexuelle et puis bandeko oyo baza na makama lokola ba poison baleisaki yo bapakolaki yo ba orespiraki yango na maison chez Kati tozo sunga bino pe bandeko ya mabandi to bosani bino te kisi ezali bandeko na ngai oyo botia choko ndute tonda nzoto ozokoka lisusu ko monisa ba parti na yo ya nzoto te parce que ozoka soni ya banduta toza pe na zéro nduta na maison chez Kati miel pur ezali et puis huile de coco. Okay. Merci papa. Olobi po bacha choko bomba oyo pipa ya basi pe so ba boti ba ndute bima bango mona ke kuna pe solution exacte au moins que moi si à la tine normal elongi kitoko oza bien mais ce qui ka ke alongoli bilamba ba nduta ba nini omoni nduta oyo ya mwasi kobota te mais munene pe epesa ba nduta oyo ya mwasi auti kobota to ya mwasi aye munene
nduta wana ezalaka vraiment ezalaka quelle était. Je montre un peu ma trace, mais ça ne te gêne pas. Mais nous, tu as y a produit, et ça, la raloko là, brûlir, et puis, et pas soli, et ça, là, qui est côté. Batumingi au monde, depuis 4 ans, bon, comment la manche l'homme. Depuis 4 ans, bon, la takabaji pas milai, non pas parce qu'il y a commissaire, mais azo bomba banduta. Wana vraiment, qui s'est allé, et ça, bateau couteau, il y a une doute naturel, avec l'huile de coco, ça passe. Ça sombi huile de coco ya maison chez Cathy ndenge to sale la rango na muto ya nduta normal po aye munene po aboti esi la ba loto ba nini oui esi la kao ba mapalata ba nini tozana ba kiso ekoki ko soigner yango mais bato sko ya nduta ya produit eloko e résistaka nini yo zo somba kisi pona oboma banduta. Il faut ce qu'on tika produit. Mais on se a une tika produit. Mais à pas qu'on la qui soit ce qui est zippy yo longoli, qui c'est zippy yo longoli. Donc tu ne fais rien. Ce qu'on dit aussi, ça vraiment doute complètement au tiki ba produit hydroquinone aux salles la cas zéro doute. Au moins que dans peu de temps pour son nom et que c'est renouvelé et puis et que zipa ba Ok, merci beaucoup Maman Cathy. Question monsieur Yami ba o ke bande ba poser qui peut concernant baso peut-être ok ezala net que ozo bimana mobani na yo bande muso ba benga ki biso ba poser mais dans na solomo boezo utana nzoto na ye ezala nini ezali deux choses soit aza ko s'entretenir bien te ba lavement au ba sifo ba sala azo sala ngo bien te. Deuxième chose c'est infection urinaire. Infection urinaire et ya kaka te par le voie de rapport sexuel. Okoki ko zwango pe na mal entretien ya ba slip na yo ekoki pe sa infection. Ba prothèse slip wana pe ekoki ko pe sa ba infection. Ba toilette commune wana ceux qui ont mal entretenu et on peut ça infection et puis yo moko pe na babibaka bakabitiata et ko pe ça infection siko ba signe nango ya liboso ezalaka solo ya mibale au mona ba sécrétion ya mai moko ya jaune et komi ko bimayo sans le vouloir eza masubate mais aux autres temps sentir que liquide mo ebimi so ovandi nde ovandi bozo sentir ezo dégagement ezo matao bon ce qu'on a moi wow. Et il y a une solution exacte, hein, et pas non? Non, solution ezali. Infection urinaire, et il y a kaka na soloté, mais ça là, na ba mikosa. Au moins, on a se gratter na partie intime, c'est comme rouge, donc la pota. Et ça va signe infection. Et pas na biso ba la base au moins, au comme na ba perte blanche, il y a belé, et puis ils a pembete, ils a moi jaune pâle, et ça va signe il y a infection. Ok. Au lobby infection bien sûr mais solo wana et si là on européen. Et si là soit ameliki si na ba solo na ba signe o ezaki ko pesa et si. Ok. Et maman quand tu obeti pe du solo que ya bibaka baka. Bon pour na ba jeune fille ezala ke ba gambela ba marché ba ke na oso ba ki sa ko baka. Peut-être que ça a mobulu ceux qui mobane alingaya faut baka ba ki pour que ezo misaye. Est-ce qu'il y a des conséquences ou comment? Tu as conseillé, bango va continuer, tu vas kata. Les conséquences penja ezali. La plupart ya biloko bango ba kenda kosomba, bango ba kenda somba biloko pona obaka liboso. Or liboso, il est vraiment strictement interdit ya kokoti saraba biloko oyo yozo maîtriser efficacité nango te ba acidité oyo yango ko dégager yozo maîtriser yango te. Alors ça serait mieux soko ke ko somba tisina oya ko baka c'est mieux ko baka na sima okoki obaka liboso te po sima soki eza bien liboso ekangama nango soki sima eza bien te atobaki liboso omona mobali aye esali neti mwa difficulté mais après pendant karabo sala ezongi ndenge ezalaki donc ça ne sert à rien ya bibaka baka wana eloko nga nakoki ko conseiller na bana basi ko baka eza ai moni ai kaka o tolambelaka ozwi gouste moko ozwi cure-dent to aiguille oyo eza stérilisé otoboli aywana obaki yango epuis ezala mingi kobaka yango wana okoki obaka liboso soit raté et soit so oza na bainfection ekoswa parce que eza na conséquence te eza na conséquence te mais il faut pas abuser donc so otiango mpenza minimum 1 heure okoki okende odela te otie bongo
après un moment obimisi ça désinfecte d'abord ezolongola basolo nauséabonde eza ko protéger wana j'encourage mais babiloko mosusu eza osombi mama na biomoni otuta baka tiango na bozongisa na boye en tout cas c'est pas prudent je trouve parce que memaka ba maladie cancérigène ebele mona moto akomi na cancer à col cancer à ultérus babiloko wana mingi eza ba mauvaise utilisation ya biloko tozobakaka biso ba jeune fille. Ok maman na ndenge ozolobaki ba cancer ezome ba maladie mais bango bazosepeka le présent bazomona lobi te azosalaka sikoyo azala na ye bien mais azoyeba baconséquence wana te ekoyela ye lobi. Non, ba conséquence eza vraiment réelle. Biloko wana ya kobaka baka ça peut t'emmener na stérilité. Eloko wana ya kobaka baka ekolobi ozata na courage ya olata slip te parce que pasi oyo koyoka wana ba 2000 francs ba 3000 francs somba na wenze ekokomema na hôpital te. To mobali oyo lingaki osepelisa wana ta musubo sibo boyana kutukala. Mais yo sala déjà babisala sala o etikela o ba problème o famille na yo comme ko subir ba conséquences oyo bango ba yebi mutu na makolo. Wow, merci beaucoup maman Cathy. Est-ce que yo ozo conseiller bon ke batika oza pena ba kiswana ke soki ke net ke moi si mona moi azo se sentir que nzoto na eza kufumwa ma. Est-ce que oza pena ba kiswana ezo misa nzoto abana basi naza na bakisi oyo kozongisa bango mais eza na kobaka na voie ya liboso te. Voie ya liboso eza eloko moko eza fragile d'abord eza oyo poswa nzoto te eza na kati yo moko na kati kuna ozomona te litiatia wana c'est un prudent ça peut t'exposer na eloko mosusu okoka koremédier nango te donc naza na bakisi mais eza ya kobaka na nsima eza ya kobaka liboso te. Pendant un moment et oui, puis pendant un moment, ce qui a sima et réagir, liboso automatiquement ils ont dit normal. Ok, merci beaucoup maman Kat. Mais au béti du solo ayolobi ke swaka et swaka so za infection. Ok. Parce que tant yo bakango nzoto na biso basi e dégager chaleur. Chaleur on est ko sala que ndenge otobola ki ai moi ba jus ya ai e kobima. Ba jus wana nde mutu zo désinfecter, jus wana nde mutu eza ko protéger, jus wana nde mutu eza ko sécuriser. Et puis à un moment olongoli yango osukoli na ba solo ezala te. Vous avez besoin ba kisi o batekela biso na pharmacie na te, ciao pendant les règles, ciao yango pe e mimela biso ba maladie belé. En tout cas, merci beaucoup maman Cathy. Na moni sikoyo ke yo ozali munganga. Au traitant on a beaucoup ba maladie belé mais na moni vidéo moko aux allez na prophète Denis Lesso OK na peut retraiter à na maladie beaucoup ou comment parce que toi tu as une vidéo on a zone di mama makas Makati moi c'est kitoko maman a pesa biso révélation à maman papa après je vais le batanga oui c'est pour la nzoto fonctionner toutes les pannes techniques vous êtes voici votre docteur. Merci. Biloko ba mango non. Fona melisa même abeda tsura mela mwa biloko. Oui. En tout cas ba vie AGT Mbo ba tulokola ba ministre Kibasa ba tulokola ba grand prêtre nyonso wana ba la besoin nango. Oui. Pona opiki ni. Nous avons besoin de financement te. Ba osungwayo. Ba osungo ba tout ba aider pour azosa musala bien. Au lieu de nos bébés sambongo à l'extérieur, nous consommons Congo. Oui. Ça nous fait du bien. Pour bengaye, pour soutenir, pour relancer Babylone et Belé, puis à la Babylone, pour produire à moi c'est Maël. Voilà, on a besoin de soutenir pour la monnaie. Ok, voilà bien aimé dans le Seigneur, tu l'as mis vidéo avec l'homme de pétage. Oui. Voilà mon numéro sali à son numéro de bonsoir caméra boye pas qui c'est pas na yo. Oui, azwaki baki c'est pas nanga l'autre fois tokutanaki na ye na plateau ya Vincent et amonaki nde nazosala amekaki tanga bio nanga en pleine émission puis natikelaki pe be champion mususu parce que aza homme public donc c'était dans ce cadre là mais il était gentil, il était souple alobai soki biloko ane simbité arozonga sous na plateau pour ça la contre campagne. Et heureusement pour moi et simbaki de l'obitanga moninga bon nasalela yo eloko pour motiver les autres yako consommer ba produit na yo et puis s'il y a le soutien pour bakoki ko apporter yo
yango moni asalelaki na vidéo bon wana. nga na journaliste papa Denis azolanda biso l'homme de Dieu, l'homme de pétage aza na sepene makasi malgré que nga na ye par rapport à bamakambo asalaka depuis kutu na Cameroun azalaki to bango kosala ba émission mo wana comme ozongisa vie na nzela mais ntango azondima o boye le mama eza nini azondima yo otanka bakisi mosusu ya batanga bio bona bo mais na émission ya camarade na de longue date Vincent Chulis na pesi mbote na monaka émission mo pesaka ye kiso komo na nini Mwamba papa obe kobeta liso nango papa de no mekaki on kay pa mama mama Tina to mekaki on libanda to et pas ba danseuse no ozozwa parce que ye alingi babilo wana fo edana mitenke soki nini abengaka wana mitenge na un pasteur alingi makambo wana makasi papa Denis bon oyo eza émission ya mama kati mwa tokota bamakambo mosusu eza te mais amekaki mpe mwa papa asepe nango makasi amekaki mwamba papa alobi adutaki ke ekosala baréaction ya 30 minutes or ntango ye ameli yango bien avant azalaki likolo ok mama ntango ameki yango ntango ameki yango akanisaki neti ndenge nalobai na ye 30 minutes wana na okosa mais 30 minutes wana ekomplika ye leta mama Tina yaka bobulu ake libanda te alobi ayemba ika banzembo wana eza oyo ayebi su yo oyebi banzela akendaki te Samuel na mituni nzambe ya Denis abi malgré nayebi nzembo matu Samuel esimbi te ntina ye kokota na nzembo Moïse Mbie olandi ngati nzambi nyonso anga mwama papa seke eza na baeffet grave alobi en tout cas bosakana nango te soki oza na mutu te komeka te donc il faut ozala sûr ke mutu aza wana omeki 30 minutes aloleki donc bato bozalaki kozela suite ya réponse à pasteur Denis suite na ye yango wana bolanda ondinango yo soki ona bapasteur ozokipe te koteka bakistion non mais ata bapasteur mpe babelaka ti babelaka lui au moins il dit la vérité nazalaki na problème ya mokongo kisi wana esungi nga makasi na hémorroïde et ntango naye kosalela mwamba papa à son risque et péril parce que mama Tina n'était pas encore là donc ezali mpona couche nyonso en tout cas ezala bamilitaire bacivil baenseignant bagouverneur mutu nyonso en dehors ya titre oyo aza koexerce aozonga mutu ntango ozonga mutu oza na badevoir ya mwasi na yo ya bana na yo ngai naboyi na nga bamabale panzana naboyi badivorce kote ebele parce que papa okoka te parce que mama aza solo parce que yango na ye na basolution. Ok, merci beaucoup Mama Kati. Félicitations à Moussalo Zosala. Merci. Deuxième témoignage Ezali. Deuxième témoignage Ezali, une maman, on a bêta qui est solo azaki na camp, azaki na problème ya robota, bota déjà ba anaye avant. Mais akena kocha stérilé. Mais depuis a tia stérilé wana et compliqué ba règle ce qui a réglé, on dirait mutasali hémorragie. A commis pâle. Il faut aller à pardon qui sur na o ba tchara na mai pour na bateau ba lembi o ba sali ba diarrhée il faut amelango na biso kombo ba benga honte il faut amelango pendant les règles et puis amelaka ba coca ba vitalo parce que elle saigne tellement et les cas qui tellement mingabi c'est na continuer les locaux eko bomanga akeko longolango depuis à longolango moi on a réglé moi on a réglé té moi on a réglé mobile na quoi comment il a besoin moi na banda babanjo kende ba hôpital ezo simbate parce que ba stérilé wana ezalaka bien parce que lingo zoazemite mais eloko stérilé yo mona ngo ezawa mais yango ekende ko kausa ba hormone ekende ko kausa ba ovaire yango esalaka ke ozosala rapport ozozoazemite parce que c'est pas de la magie il puise quelque part et tant où il y a zo puiser yo zo tika la vide sikoyo ememi perturbation na ba règle na ye ba règle comme douloureuse un moko a réglé 15 jours un moko 4 jours donc c'était vraiment compliqué nde ayaki komona nga na pesi ba kisi et tout et réguler ba cycle na ye et azui ba kisi ya ba hormone et botisi ba hormone et enfin azui zemi après 3 mois
aye na mwana siko na église pour na témoigner et puis ba pambola mwana yango wana nazwaki vidéo wana. Wow. Tout là dans la vidéo. D'accord. En tout cas, batatembe bapreuve yango lisusu mando ye omona ye kati mama bango ye bino bato bootiaka te etali bino mando ye sava oyeto témoigner omoni basuri ta neti nga moko kati mingi ya oloba eza te nga na bino kaka kuna na internet bosanti bizo ya mama. Merci. Maman, à l'obiki, à vie, nanzera ba. Mais biso mi to ba keso za stérile, l'année la prière. Oui. Soit ba kisi ya ba minganga, ya ba hôpital. Mais ya bokoko sera to que non, moi si moka bana ko bota te ameli ba kisa bokoko, azui mabota. Te ezala nango moni kisa mindele. Naye kosala contre campagne te pone bango basala kisa bokoko eza na dose te eza na nini te wana eza kaka ke baboyisa yo nature na yo oadopte nature ya bapaya. Or bokoko eza nature na biso baafricain ata bapaya wana ntango bazoya na bakisi na bango bazozwango kaka na baplante oyo nzambe asali oyo bango na moi bayebisi bino bosalela te eza mabe yango wana na butu bango bazwaka bake basali bakisi na bango. Mais la plupart il y a des traitements na bango pe o erata ils belé mais on n'en parle pas. Mais biso so au salimo faut pas moko parce que l'erreur est humaine. Au salimo faut pas moko yango anande kozala publié dans le monde entier. Mais ben fort autre zo sala batu ba omona ngote. Yango moninga chaque fois ceux qui na sali eloko nanga et pesi résultat bien na senga kapenda na patient. Est-ce que na kokyo zo témoignage? Est-ce que kokyo sali langa vidéo? Yango moni à chaque fois na yaka na nouveauté po na la ki sabatu que nazoya te pona escroquer bango. Nazoya parce que na sala musala bien et après musala wana ba résultat yango wana bango ba omo. Ok. Amélie, pendant combien de jours? Jour, asali 6 mois de traitement. Ah bon? Jour au sang, on dit. Ok. Oui, 6 mois de traitement. Ah, mélange chaque jour. Ozo mélange pourquoi. Et tant que vous aimez kotaka, mais elle s'est préparée jusqu'à ce que vous aimez koti. Je crois qu'ils ont 5e mois. Tant que vous sentez malaise à l'hôpital. Ndé na ba examen ba juillet na ba lobi aza na retard lokola kisi netikala kika un mois na biko katate continuer parce que ba ovaire na ezala ki séché continuer pour soko kati tant mususu quantité eza assez au kata boy après ça les fausses couches alors pour protéger le fœtus mais là on tina suka et voilà le résultat. Ok. Après sur au combo après singa combo kati. Bon, les autres ça va bien. Les autres ça va bien makasi. Ceux qui vraiment batu ya kobota nyonso ba pesingai ba témoignage na kokyo koma na ngwa taba 12. Mais mususu olinga tikala anonyme te famille koyeba ba au moins loko nazwaki mwana nanga kwanganga et tout. Bon, ils ont droit na bango. Yo zanganga. Tenga zanganga te mais interprétation. Interprétation muto bato bakoko ana bato bakisi. Aboyi sikoye bimake azui mwana nanganga. Bon, ils ont choix d'ailleurs obligé de mais ils ont servante au théâtre de Lobankolo. Oui, on a vraiment 100% Jésus-Christ. Donc, naebi ko sukola batute, naebi ko bois que la batubamba souté, naebi ko beli sabatute, naebi ka ko bikisa na ba plante naturelle. En tout cas, merci beaucoup Maman Cathy. Parce qu'on a pas sûr que ba règle na ba perturbé, soit que ba règle en tout moment. Ba qui c'est ça peut que cause normal. Ba règle aux a perturbé, mususu c'est a kaka pour ba infection et l'équipe est perturbé règle. Mususu pezalara azwa soit na problème ya ba ovaire, soit ba hormone, matrice comme malili, reproduction comme ça ma difficilement, yango pe et perturba règle mais ba qui c'est ali na maison chez Cathy so baye. OK. Mais ba misu ba meki ba qui ça ba mindele simbite hein? O pe ba meli ba qui ça ba mindele simbite
o bayebisi que non comme déjà na 47 ans okoki su kobota te bazali pe bazana ba traitement tozozelaka avancement oyo bakomona ba résultat. En tout cas bo s'abonner massivement na Nation Puissante ba détail nyonso borozwa kuna bobengi pe na 82 20 012. Merci beaucoup Mama Kat. Mais na moni o memi so ba kisi mosusu awa o meke un peu kopesa biso ya explication ya kisi moko na moko utilité na ngezani bakisi on a memi awa oyo ezali tangabio oyo pasteur Denis Lesamelaki soignaki na hémorroïde batangabio yango oyo tangabio ezo faire partir na cure complet ya bato bazo souffrir na hémorroïde na faiblesse sexuelle na éjaculation précoce na bato bazala na ba constipation heure nyonso tangabio wana oromela yango 10 bouteilles pendant 5 jours. Soko si na tangabio, c'est alors que okoya kotongola F2. F2 o batongola kae à tiède. Tongoli bouteille moko na tongo et puis le lendemain otongoli sous bouteille moko na tongo. Tant aussi ça na rotongola okoya komela ko salela suppositoire. O biso bangala to benga ebaka. Ozo baka na tongo na pokwa pendant 5 jours. Soko 6 na 5 jours oye lisusu komela sukisa et puis pour terminer oye kotongola sembola wana osali cure na yo il y a 21 jours pour na moto ya faiblesse sexuelle éjaculation précoce hémorroïde babiloko wana nyonso et soigner la cure wana awa siko tozana non avant que toi wana donc après traitement on lobby il y a 21 jours donc papa mon a une solution mais bao bazomona solution te ba oyo bazali akomi na problème à faiblesse sexuelle au lieu de se soigner yé ake ko ba stimulant ba stimulant yango pe ezokende ko puiser quelque part et plus ozo salela stimulant ozo sécher ba sperme na yo ozaka ko éjaculer quantité ya ebele et diminuer en quantité et puis ebebi sa sperme au lieu zala pembe lokola chemise na oboye yango ezali sous pembe te ekomi jaune pâle mususu pe komi lokola mai ya komela donc ebebisi yango na kati ebomi mutu ebomi mukila ebomi progressivité ememaka stimulant ememaka stérilité. En dehors de ça stimulant ebomaka barin parce que tu travailles plus que le naturel. Donc, on faire tourner barin na vitesse nangote. À la longue, batoana bakoma na ba problème ya barin et comme basa la dialyse et tout. Yango na conseiller à mutu tant on a ba problème wana kokota na stimulante yaka ko se faire soigner. Et tant on se faire soigner, aux en mesure ya osala makamuna yo 100% bio au lieu de tricaramatch à chaque fois. Ah, ok, merci beaucoup. Mama Kati, on a présenté question sur ça. Oyo eza pirito. Pirito onde esoignaka ba infection urinaire. Ezala ba infection o ebimi déjà na peau et comme ça la ma kwanza et comme ko kwanya nzoto après ko sukola et comme ko bimisa yo ba solo na se o comme ko bima ba bibon et tout pirito oyo nde esoignaka ba infection wana. Awa toza na pommade élargissante. Pommade o eza pona basi et puis pona mibali. Eza ko élargir et pas ya ba mibali plus ou moins 3 cm et pas ya basi eza ka moi poitrine ezo mo forme, moi bassin et funga maman muke mais pommade o e pas bana mibali et ça la raté soki oza na hémorroïde, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Mais tant yo oyebisa ekete les cas na consultation pour na yote ngana besoin de consultation te ngana besoin de pommade na kini consultation ani or la consultation na opesa ba détail comme ça yé moko otala état na za nango na moni na leka na traitement mais yé olinga bongo te sombika pommade akei tango ozwa retour aye mama pommade wana obeti makelele pommade wana salité programme pommade wana to moni ata eloko moko te o moni te parce que yonde ozalaki na problème. Yondo zaki na problème yango esali que pommade simba te sikoyo yo okende kosala la pommade aux en faiblesse sexuelle aux en éjaculation précoce cause la résultat te ato sombi 4 et ça la te donc il faut traiter non il faut traiter avant la pommade voilà ok
awa pour terminer olobi oyo pe pona basi ka basi yango pona la poitrine pour la poitrine to pour la bassin. OK, c'est bon. Awa seconde toza mwamba papa. Mwamba papa oyo tolobelaki tout à l'heure pour na pasteur pétage. Mwamba papa oyo eza stimulant mais stimulant naturel. Parce que obeti le soleil a stimulant que ko bebisa ba rein. Oui. Stimulant oyo eza naturel. Eza na produit chimique te. Eza kaka ba racine na ba graine ya ba fruits mususu na mwamba nde bimisi côté nango aphrodisiaque. OK. Donc eza vraiment ya ba risque mingi te mais car en def ba français baloba tout excès nuit. Eloko nyonso so osali on excès nuisance ezala. Mais stimulant yango yo eza ya kolia une cuillerée à café 30 minutes avant rapport sexuel. Donc et les canons normal. Et les canons normal. Merci beaucoup maman. Yango kande na yaki nango pona. Yango yaki nango maman. Parce que pour la ba onon bazana na doute na musalo ozo sala okolo bana bango. En tout cas ba oyo bazana na doute na oyebisa bango kaka que ngai vraiment nazo travailler sous l'onction du Saint-Esprit parce que je suis un enfant de Dieu et une servante. Et nako motiver bino boya komonanga parce que ba témoignage wana na tiaka pour convaincre bino parce que la plupart ya bato to sala na bango musala soko ka oleka bato ba loba karbo makamna banga lokuta esimbaka te yango moni na memela bino ba témoignage. Je suis né dans une grande famille que ceux qui na bina senga bango ba betelanga mankio na ba osala. Mais na ya kaka na biloko yo batu ba meli ya solo ba ye nango. Na mankio na te na ligne tricage te. Yango na motivaka o muto consommer ba produit nanga soko ju résultat tindelanga voice, tindelanga vidéo, tindelanga message na zonga nango pour encourager les autres. Donc bo salanga confiance awa makambo eza sous contrôle ya Jésus-Christ. Merci beaucoup maman Cathy. Message no ya suka na bande obalandio. Message nanga ya suka na pesi merci na ndeko nanga cameraman no azana sima. Merci na invitation na papa Alvin. Merci na ba consommateur ya maison chez Cathy. Merci na ba abonné à Nation Puissante. Bo lembate bo continuer ko s'abonner. Numéro nanga eza plus 243 82 20 000 12 Nasuka. Napesi merci na évangéliste Michel Kouchou. Merci na yo Abedi pour l'assistance na bino. Ce qui est soazongi tende to mona limbala ici. Merci beaucoup maman Cathy d'être venue. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'est la fin de notre émission Bonzambe na Bonzambe Lola Ezofuta simana onto ya kuloba kenzamba boto kwaye le soir et longo na John Kamande avec ma caméra. On se retrouve la prochaine. Bye.